Capage TV. Capage TV. Merci à tous nos abonnés, merci le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous a gardés tout au long de cette année 2020. En tout cas, remerciement à Nabiso, Nanzambe Waza Mokondi, Mobiki Sinabiso, Topesi, merci et belé. Nous vous retrouvons à on a écopé sa joyeux anniversaire, na petite sœur Nanga Aïda, Aïda Chou, joyeux anniversaire. Cadeau Nanga Zali, total la descente, Aïda, Nengeni Akena Koliana orphelin. En tout cas, vous voyez que na tango ya pas sineza ba oloba biso tant on a zanga ki bopesa ngani batumsu ba loba na fêter na bar batumsu ba loba na fêter na kermesse mais Aïda a mieux à faire qui a ko fêter na bana ya ba orphelin. En tout cas, total la descente ne salamaki merci na Arcel Maëla au Azala qui est vraiment réalisateur. Il y a Capage Télévision autocoordonnat qui est à Tambolana Aïda pour aller ba descente et salamande ni peto et ba nengeni fête et se déroule qui ngana zaki absente par rapport à Yamusala mais na ba qui n'ont sala annonce na ngo poza la quand même clean to cha numéro ya Aïda ba onyo so balinga kaye boza partout bolinga Aïda là musu bomona moyen ngana tindelo cadeau ngana tindelo code Aïda nego salaka nego joua en tout cas to se pesa ndeko na biso tant que azana nous na mokili to se pelisa et to l'accès que to linga ye bato de so balinga Aïda bo l'accès que bolinga ye numéro na ye ngamoko Capage Télévision na chelebino yango wana descente salami kitoko bato pe balinga aider na prochainement na ba mamusu so sala ba oni se balinga ba soutenir ye quel que soit na ba conseil quel que soit financièrement moralement surtout to linga mingi ba conseil numéro Aïda to chawana ba oni so ba Hollanda vraiment reportage oyo bobenga Aïda boyebisa Aïda ke Cynthia Capage asalaki atielaki descente yango to bengi yo po to landaki anniversaire na yo anniversaire aura une semaine là vous 2 jours ou 3 jours donc esili karaté to landana nous déroulement nyonso et puis to zonga pona to désannoncer merci. Et ça l'a bien makasi et c'est un makasi et ça l'a bien ceux qui ban na nyonso ba na simano ba landa ba trace na yo ça l'a vraiment c'est un makasi donc je dis bravo à Aïda à continuer toujours ko kende liboso donc voilà Nzambe ya pambola yo Aïda Nzambe ya pambola yo Ndenge okanisi biso Nabikisi olobi nini Nalobi bolanda ngai Pambola bino Bomba Aïda yo anniversaire yo Namba pambola yo Abansela yo Nokona yo su nene makati Azaba va continuer toujours à soutenir Aïda parce que les deux hommes connaissent Yambuta Manaye, ils ont ngolo, ils ont basalelié et belé pe ba komi yangote, belé pe ba moni yangote quoi. Va continuer toujours à nous ses confiance, va continuer toujours à soutenir yé, na ba prière, na moyen ni on se ko sala ebola, mo ko sala malam. Maman, Avesi. Maman, Avesi. Merci beaucoup. Habillez vos enfants de la tête aux pieds avec des vêtements à la fois tendance et confortables chez Kimiti. Chez Kimiti, on craque volontiers selon la saison pour une robe, une jupe, un short, un jeans, un manteau, des chaussures,
Tout pour une silhouette enfant, tantôt chic, tantôt décontractée. Et pour compléter les looks des enfants, Kimiti vous propose également des accessoires enfants parfaits pour le quotidien. Retrouvez-nous au numéro 22 de l'avenue Tabouley, ex-Tombalbaye, référence rond-point Mazière, commune de la Gombe. Pour tout contact, appelez-nous au +243 82 81 43 835. Oui, allô, c'est Congolese Progress. Bienvenue chez Congolese Progress. Nous sommes une agence de sous-traitance et des prestations de services. Tozawana pour la Bosunga, Topeko, aider Bandeko Nyos tout bazar la difficulté, quel que soit la poto, Topéa en Afrique. Congolese Progress met à votre disposition les agents qualifiés, compétents pour vous servir et vous satisfaire à vos besoins. Fini le recrutement hors normes et insatisfaisant de vos prestataires de services. Congolese Progress recrute, forme et met à votre disposition un personnel de qualité spécialisé dans le domaine de votre choix. Assistant, comptable, auditeur, informaticien, jardinier, électricien, menuisier, interprète, agent de sécurité, femme de ménage, femme de chambre, ouvrier journalier, serveur, répétiteur, mécanicien, chauffeur, nounou, constructeur et toute forme de main-d'œuvre. Congolese Progress dispose pour vous également un service impeccable de dératisation, de désinsectification, nettoyage, désinfection et déménagement. Appartement na yo, oza vraiment na immeuble na yo lingi mbongo kendaka na poto, oza na besoin ya ba construction na yo esila, oza na diaspora, bato baza na Kinshasa. Congolese Progress eza pona bino, eza pona bana ya Kinshasa, mwana ya Kinshasa o auti na mikili ya poto aye ko investir na Kinshasa pona ko faciliter diaspora na Kinshasa. Et puis toza na Londres. Service nyonso bokokuta na Kinshasa, même service okokuta na Londres. Nous sommes situés de l'avenue Colonel Lukusa dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Vous servir, c'est notre souci. Congolese Progress, le travail à votre portée. Si l'on réunit confort, ambiance musicale appréciable et bon cocktail, cela débouche obligatoirement sur un bon cadre. Sleep Lodge vient à répondre à vos attentes. Avec un flat hôtel répondant aux standards internationaux, lounge bar chic avec un cocktail subtil, boîte de nuit branchée, disponible pour vous de vendredi à dimanche. Sleep Lodge vous offre également un restaurant avec un large éventail de cuisine du monde à choisir, des plats exquis. Venez déguster une cuisine raffinée dans un cadre unique.
Retrouvez-nous au numéro 6C de l'avenue Gouya, chaussée Lumumba, 12e rue, unité résidentielle. Pour tout contact, appelez-nous au 089 65 0015.
Bamuni bino eza fête munene tango ba yawa ba yena banzembo na ba fête na munoko ba leko de tezala loso na bangweza tozo sela ka ma belle vie azoya na mama Aida po ngana mona ki anniversaire mama Aida na butu na ba 4 heures zango na sali méditation na ngai na sala kana lecture de la Bible alors na yé komona na Facebook na talinga oh mwana moko ya ma belle vie lelo anniversaire na ye pe na yebisi happy day for the girl of mama Bellevue. Yeah, I speak English. Yeah. Merci maman. Not tomorrow. Yes. Not tomorrow. Non, non. Voilà, la patronne a Belinda Kondi. Voilà, maman Issa la ko boni. Bana ozo encadré bazola na modèle na yo et pas na yo moko sala ko ndenge nini et ça la bien makasi et sengo makasi ezala bien soki bana nyonso ba na sima no ba landa ba trace na yo ça la vraiment sengo makasi donc je dis bravo à Aida à continuer toujours ko kende liboso donc voilà. OK, merci maman Bellevue lelo tozaki on a occasion anniversaire ya Aida Kapilas to éviter mon message na biso to sala ra mbela na baike nyonso ba olanda biso partout dans le monde o yazanango azala moins crédibilité mo ya tindi za tazo monde mambolo kuta mais no bino moko awa équipe ma Bellevue TV toza sur place na moko ya bafelina o tozo sala passage message boni na bandeko nyonso ba kolanda biso donc to senga kaka na bato bazana bonne volonté et ba mikampe ko soutenir bana na biso. C'est le geste qui compte et le cognon sont que aux alanango et comme elle n'a pas ban se permettre à bango bas là. C'est la raison pour laquelle au monde a candidat Bellevue TV chaque année to sombaka ba ballon bilamba
totriaka babilamba kitoko pour permettre na bana biso ba fêter. Donc bientôt là tout ça sous retour à Watoria, je crois le 22 toya pour que tout article bilamba au to sombela bon pour que ba fêter bonne année et ça ba moi sengo quoi. Merci maman, le les occasions en fait tout quitter l'occasion anniversaire Aïda Kapilas, ba ebele bazo na biso partout dans le monde bazo fêter na biso longo. Message bon aux observateurs pour l'anniversaire Aïda Kapilas. Et là mon avis ça va que va continuer toujours à soutenir Aïda parce que les gens me connaissent yambuta manaye ezangolo nzamba salelier et belé pe ba komi yangote belé pe ba moni yangote quoi. Va continuer toujours na repese confiance, va continuer toujours na soutenir na ba prière na moyen nyonso o ko sala ebola mo ko sala malam. Donc va continuer toujours à soutenir. Merci maman. Et maman soutenait qui moi à cela qui mon geste que c'est le geste qui compte et permettre à tout baksana ballon tout somba bilamba pour que bana biso ba fêter. Je dis merci et bravo na maman Nathalie Fikipo, femme de prière. Le sang bondé auteur. Maman Avesi. Maman Avesi. Merci beaucoup. Merci maman. Aïda Kapilas. Oui maman. Oui. Voilà tout ça on a aussi ka. To loba ki on a début na biso tant que na bureau. To ba ki to yé kotala bana oyo bazana souci ko vivre pe le rôle bande ko nyonso. Maintenant là tout ça on a aussi ka. Message ni no ko pesa la bande ko misusu oyo bazana makambo ko sala pona banomi ba mona ko ndike makambo ngo oyo to mona na TV za lokuta. Et bino boza sur place. Et loko nini bokolo ba ko convaincre mitema na bango. J'ai makambo solo. J'ai blague te soit to vandika bodon pour sa caméra. Non to sala kango parce que to bi ndenge nzamba pambola biso ndenge to ka ko tika biloko vraiment ngamoko naza lipamboli donc na nzamba sala nga vraiment mingi depuis na yeba kosala donc vraiment bon hésiter ce qui vraiment aux ala likanisi ya kosunga okanga motema te tukinda pesa nsuto bisa ba 1000 ba 2000 ezonga na opete mais awa soko pesi yeba ke opesi na ba ofelese ko bombisi nzambe donc on senga na biso surtout aux ala likanisi osunga nzambe osunga. Merci bah ça la surprise. Maman mara pesi donc biso maputa to zwa kapina ni maman mi alobi donc vraiment merci beaucoup. Talanga na kabi ngapewa kabeli nga donc na ko tonga ngo mo pene ya somo le baie blaze. Vraiment. biso banamike tokobondela kolo Yesu biso banamike tokobondela kayo Yawe Nzambe na bomoi mokonzi ya bakonzi nkolo na bilaka mokokisi na nyonso ya solo papa na bikamwa mokolo ya lelo toyeba kitete mama Bellevie akoya awa na équipe na ye kwa accompagner mwana na ye Aïda oyo okogiseli ye mokolo oyo decidaki ke akita na mokili oyo. Éternel Dieu 3 fois saint wana yo latisa bango posa mpe otinda bango ete bakogisaka oyo lingaka na kati na mokanda ya Jacques 1:27 Éternel Dieu tozana eloko akopesa bango te mais to recommande bango na maboko na yo tala na tango oyo tolinga tozala na distraction mosusu tolingaki kotala yo te tolingaki koya kosolola na yo lisusu te po ete mabondeli ezali kosolola na yo Yawe na bongo na koya na bango etindi biso ete tozala na audience na yo kumbama na yo papa na bikamu na nzela koya na bango etindi biso lisusu tozala na présence na yo yango wana papa
na mosala monene oyo bango baza kosala na ndenge ete babenda biso lisusu borphelinat na mesa na yo na audience na yo bakotisa biso na audience na yo présidentielle des présidences. Éternel Dieu 3 fois saint, tika ete papa mosala na bango ekende toujours de succès en succès po ete nkolo na bikamwa soki yo kosala te oyo akosala na mokili asali kaka pamba tika ete batambola nzela na bango papa na ngai monguna mona bango te oyo aza koluka bango aya kosutuka balekaki awa yawe nzambe na ngai kombo na yo ekumisama accident te kokutana na bakerel te na kombo na yo mokonzi na lola amen. Ngai eza telefone na nga chaîne na nga. Merci beaucoup mon frère. Oh là là. Aïda maman pasteur. Ministre de l'hiver. Oh. Azan à venir hein, donc vraiment pas votre soutenir hein. On va y aller. C'est vrai hein. Merci pour les. Merci beaucoup. Je vais garder ça jalousement.
Nzambe ya pambola yo. Ndenge okanisi biso. Obikisi olobi nini. Nalobi bolanda ngai. Tata pambola bino. Bon, lelo eza mokolo ya ita ya mwana bokulanda oyo ngana banda kuloba boba aida yo aniversaire yo namba pambula yo abangisela yo nokowana yo su nene makasi
Papa, la question merci pour tout le monde dans le coup. La question merci pour tout le monde qui s'est mis la sika na vie Aïda. Et bien, le jour anniversaire, na bango ba komati mais au commissaire Aïda. Mais Aïda pas su pour frère pour fêter la biso na kati sika o. Pambola e fongola bituke fongola ba relation nyoso e kama kina bombo na ye. Sika nyoso o nyata makona e pesa ni la ye. Mais biso te ba posa ni te mana te nde ba posa ni te mana ye. Ko kisa nyoso e za bosenga motema na Yesu na se. Ba mba kona kina e abi santu. Pambola pe nyonso ye na ebe pambola mama belle ki sunga bango badia bango na tiko kina bango na maboko na Congo. Merci, joyeux anniversaire. Nous avons fêté Kilobi. Nous avons fêté Boula Oyo en 2020, en décembre. Nous avons fêté en janvier. Si tu es capable de souhaiter bon anniversaire. Tolingi bino mingi. Bobo sanate ko remercier Nzambe. Yenda Azali Nzambe Azali mettre à temps et à circonstance. Yenda me ta permettre ka Aïda abaksali sous âge moko na oyazaki nango. Aïda progresse, va de l'avant. En tout cas, nous te servons, on te soutient tellement. Merci la belle vie, P.O. et Atika Aïda T. Merci la belle vie. Merci d'avoir on ne peut pas soutenir Aïda. C'est notre petite sœur. Toujours tchaye maboko, toujours tchaye poids, toujours PC pour conseil, toujours soutenir hier. En tout cas, bisomo tozana hier. Bah on n'y a pas linga Aïda. Boza raté na kubenga na numéro. On a tchaye bino ya yewana et ça l'anga vraiment plaisir. Moi code, moi elamba, moi conseil, nini et ça la bien parce que bateau c'est ça, bah c'est que ça rabiso et ça gratos. Et puis tous allons avoir bien. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bon anniversaire Aïda, ma petite chérie. Capage TV. Capage TV.